Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo chingom de tolo ba toujours mbongo chingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pour na komba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux. Mario e pa chala mwana zela lelo bomi yo sepeli otegisi chala mwana biloko nyonso totikali ba pauvre likolo na yo mashala klone machala okosamba
na mukilo yo. Jisita nzambe ko sala pona yo. Ka bana yo sundola. Bana yo sundola bakotuna yo. Embo sete mo. Nzambe. Nzambe. Semengi na ngaye. Semengi na ngaye agobie. Semengi na ngaye agobie. Nzambe kulot mashala ye ko chande kuna ngaye na morgue na desert. Basinye mikanda nyonso ezalaka. Na famille ata mutu moko atikali ata mwana bebe akomona place bazokende. Pona nini yango atunite pona nini ata toza bisengi. Ata toza bisengi. Bisengi yango pe bakotele membo mo sete boba. Nzambe. Yahweh. Donne-moi la souffrance. 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 Donne-moi la Mama tozaka kabiso moko na bana na ngai. Tozaka biso moko na bana na ngai. Mabicha nazana mu. Nazana mutoko tele mele bisote. Nazana mutoko tele mele bisote. Na perde. Bakako chata la bana na morgue to yebite. Nzambe. Nzambe. Tomoni ete. Tomoni ete. Oka mama kulila pasi na motema. Mama maite. Tomoni tata mata. Suka mama la biso. Mama natikali kabo natikali lolela natikali lolela natikali lolela mama apana maye apana maye apana maye apana maye maye ataka former batu ataka former batu ataka nyama ataka former batu ke utakufie ocha ina morgue signatire ya nani basinye signatire ya nani basinye balagisi bazana bongo la poule na ngoye misudi la poule na ngokoli la poule na ngaye la poule na ngatai kitoko boye Nakanda salamfi asirikada salamfi la pula suka mami mami olula la suka mami mama lo baka mami mama lo baka mami kila pilate machi biso mami wapi machila mon artiste préféré artiste tantine artiste maman mama nga motema mami abokolinga mama mama mami mami na ngai buyani na ona salite nazotuna nga na minuit mami na penge na 5 heures de sokoseke Alors, à tout ça, la quartier morgue, il y a 5 conteneurs. Moi, Mbutu a moqué, Ezali, na ngambu ya famille à moi, s'il te plaît. Na mobali, Marie ya mama Tchala Mwana, na kombo ya Claude Machala. Ndeko ya mama Tchala Mwana, ba ko simika ete, ba ye na morgue, ba ye ki kotika corps na ye. Na ba 4 heures du matin, a tiki et puis a zongi mbalama, on est à argument aux familles au loba, donc bah yaki kaka na yaki kaka yen. C'est pas normal. Il y a recontinu qui m'a chalana et tu n'as marqué, tu n'as cercueil. Ah oui, il y a les boulous, recontinu qui m'a chalana yo. Chigola tata, yo c'est là. Na passia.
Gigolo, ti la morte, ti la cimetière. Ok, ça qui gigolo, ti la cimetière. Yo machal. Émission d'ailleurs les caca chaque jour. Atindaka. Mais pour la comme la gâte message à commis. Na bengi so ben. Mamia ça numéro nyonso ko récupérer mamia. Biso nyonso ezali mais téléphone nango za maboka Dieu merci. Allez, toquer paiement l'inda zo ebisa ote akufa kina 23 heures. Comment tu n'as pas gagné là? N'est-ce pas les heures on ah sur le papier kazana chose éthique même ton depuis 23 heures. Mais n'a pas Dieu merci on peut Moussa pas essayer les lots. Moussa pas essayer. Attends on a eu mais payer pas non on va pas ça. Na ba on va ça pour payer.